Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino surtout ba bolinga maman il est à nit. Na pesi me ba mbote ba ebwe ma vie puis mko wazima. Est-ce que vous allez bien? De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa azobatela kimia ezali. Ne na ba toujours ki kola kola mkeza habitude ete. Ce qui nzamba pesi pe ma yabo moyeba na okumisa nzambe, ko pesa nzambe merci. Netinga lelo na oyembela e. Tala ndenge na koma ngebu ngebu na koma ngebu ka parce que nzambe ana mo apenzambe azana bulingo ba obatiki biso to lekiba ngona eloko moko te zaka likambo ngolu nzamba sepeli ko pesa biso pe ma bomoy. Merci mingi na biso to ba bolinga maman Elia Nitu. Merci mingi na biso to bosipa maman Elia Nitu. Merci mingi na bino obo consomaka émission ya maman Elia Nitu. On a bengaka ma famille du cœur. On a bengaka ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Voilà pourquoi on a bengaka ma famille du cœur. Ah, biso na kati ya Congo to ana moi eza makasi yango er so foto melaka mai. Voilà. Comme la mai pour maisa nini ekitaka biso. Ekitaka motema po molunge eza makasi molunge za ndenge. Ya kosakana mingi ya kosakana te ndeko so zamba na la boso kutani na ngana osengana o s'abonner na Elia Nitu TV après avoir ko s'abonner activer cloche à notification pour que ça soit notifié à chaque fois que émission est sika et kota na chaîne na biso mais na lo bakeso ko za mutakanda kotala ngai te pour ko sepela na ngate so ebi ko za mutakanda kotala ngate pour sepela na ngate so ebi ko za fanatique révolté kotala ngate pour ko sepela na ngate quand on a boire le temps à maman Denise. Voilà, donc soza mutakanda kotala ngai te po ko sala nini oko sepela na ona ngai te soza pe fanatique reflecte kotala ngai te po sepela na ona ngai te ba bolinga maman Elia Nitu po consommer maman Elia Nitu po partager ba émission maman Elia Nitu na moni ba réclamation maman Elia Nitu ba émission culinaire tozo mona te maman et maman Nitu tozo mona micœur te micœur moi mikolo nzoto ninga na bino boyebika Kinshasa na so ba malaria nzoto ninga na ki micœur na malaria ma partie à lobby beaucoup mona micœur malaria tout ce qui micœur voilà pourquoi au monument absence il y a micœur émission culinaire pour le moment naza vraiment natana ngote ndenge naza bonne bisebino ki nga naza moi je suis une femme d'affaires voilà nasaka ba faire nga awa seconde to bana ndenge ya Kinshasa ke na minute soko za besoin ya kolesa libota maman Nitu aza très occupée maman Nitu asale bino eloko mo kitoko na Kinshasa ande de Kinshasa soko za na posa kotinda saki ya loso na famille oza na posa kotinda saki ya madeso na famille oza na posa kosomba carton ya soso na famille oza na posa kosomba peu importe o nous ça alimentaire eloko ya kolia oza na posa kosomba en gros donc benganga maman Elia Nitu na kosalela o livraison à domicile donc mosalo naza nango eza kozwanga temps ebele yango na mikolo moye bomona ba émission culinaire ezate me ba émission culinaire ko sa nini e ko yana ngo bino boyebi pa na biso du vrai du vécu du quotidien on tout ça na kati ya Elia Nitu TV toko solo na bino kaka ba émission de to mesani na biso bino bolbi ki biso to linga mingi tango se ba émission sur les mariages ba émission ya famille yango le ko to sepelaka nango mingi alors le to ko so susu kaka sur les mariages ndenge to mesana ko solo la to sola makambo ya famille mikolo bo consommer mingi ba émission sur le mariage bo consommer yango trop et puis na zo ba retour rebelle na bato bazo benga mingi mama Elia Nitu ko ko tia commentaire te na préférer na benga yo na solo la ngayo eza mabete eza malamu nde bozo benga bozo sola nanga na biso bino ke émission e botaka ka pe émission mususu ceux qui muto sali émission au komona so muto muto émission est touché toi ça concerné na émission na eza chapeau te za ka ekotia ngamo kam na kangi kitambala na ngai eza ekotité pardon ngamo na kangi kitambala na ngai tatu alobi merci mingi na bino oyo nyonso boza ko sepela ba robe future o ngana zo lata tatu alobi merci na ba maman nyonso o basi ba commander ba robe future so ko za na besoin ya robe future na été benga ngai na moni batu musu bazo komela nga ki maman Nitu pesa biso numéro 3 mais ba pesa numéro mutu ndenge wana te kaka na public na pesa numéro mutu ndenge wana te ba pesa bongo te so za besoin numéro 3 ko benga ngai soko bengi ngai ngane na ko passer commande ya eloko yo lingi e pa ya tatu par rapport ya biloko bozomona nga na zolata bozomona ba robe future nyonso na Kinshasa awa tatu nde mutu sa nini azotonga ba robe future oyo tozana été kala mingi te biso na Kinshasa tozana été bino ba na poto kuna été yango na été tolingaka moi ko lekela mpepe moi robe future boye sala nini o lekisa moi mpepe poche pe zali aussi téléphone ko chipe na kati ya poche voilà soka ba bengi ngring osani ni oyambi voilà donc eloko to solo la lelo petit porte voilà eloko to solo na bino lelo eza likambo o etali libala
Père Petit porte. Et to soya lelo eza par rapport à to loba kike likamuna ba divorce. Voilà. Oyo to soya lelo eza nde to solo laki makambo o etali divorce. Ko bala mutu oyo aza divorcé. Ou ko bala mutu oti na famille composée ndenge papa wana s'opposaki. Alors ndeko moko pe ya mwasi eshebeli nde bana kisa balobaka ebebelie. Pona likamoto bengi mutu makasi. Mutu makasi te ceux qui mutazana mutu makasi akutala toujours na obstacle. Ceux qui mutazana mutu makasi, ceux qui mutazana koyoka te, mutu ayoka kate. Mutu ayoka ka conseil te, mutu ayoka kate boyebi nde baba ke l'amour est aveugle. Ezali amour apona quand on n'a pas envie d'écouter ou de comprendre, il y a un truc comme comployo, l'amour est aveugle, les gens aveugle té. Et mon anango, mais to boya kande ba réalité. Et ça avec l'été monaka, to boya kande ba réalité. De quoi moi ça la maman neto, na komi ko samu sapi. Na zemi samu sapi na bi ah, ce qui na yoka ki ah, si je savais ah. Nde kwa moi c'est bisinga maman neto na kutani na homme divorcé. Homme divorcé, oyo maman neto aboti bana 8. Et puis bana 8 wana maman neto mwana na mama na ye mama na ye. Ayo kokutanga na mama moko na bande kokoma désespéré. Na mama oyo na bande kokoma désespéré. Femme désespérée avec mes 3 enfants. Yes qu'on a moni ah to ça la bien parce que le quoi yé pas na ba oya yebele ngapi na za na ba oya ngai c'est que tu vanda malam. Je me suis même pas rendu compte que y a boti 8 mwana na mama na ye. Menga na boti oya ngai na papa bo moko. Apo na ko tala na âge na nyonso na bi mboka pote lukaka mwa mutasa nini akwanya yo. Pura mwa malili wala nenge zalaka. Na boy na kangaka bo. Na basoza mutakana kotala ngate pose pena ngate omondo osilika kapoza mutu ya kanda. Voilà. Osilika apoza mutu kanda. Tala ndenge na koma ngebu. Bozo que na mitema. Abi mama. Nazu mobali, nani apekisa kinga ite? Baya na nga mibali. Balobi, muto to yebiye. Na Saint-Denis tokuta na kanaye. Na Banganda tokuta na kanaye aza sérieuté. Yo kaya bina yana nga bibongo bipeta ngokinda na nganda. Tant pe ba mona ko ba koza sérieuté. Est-ce que oza sérieuté? Mais soki bato ba monio, lelo soki olinga mwasi mo babakaka oza sérieuté. Botika ngai na vina ngai, bino bwana basi na bino na ndako parce que aka na bande kwa mibali, abota mama mwasi ye moko. Botika nga na vina nga, bino bwana basi na bino na ndako ngamu na wafa na ngamoko, basi ya butu pasi ya moi na za na bana ngamoko, botika ngai boya ko edenga te sona na bezo na bino bosani, bosunga ngai te. Alors bina bango bino abota mama mosika ye moko na kasa bana mibali bino bwana basi na bino soki lelo oyo bana bino bazobela bino boza wana ngala zanga moko nazana bana nazanga moko patati patata ceci cela ekitaki e mataki alingo ko la bande kwa mibali en plus abota mama na mwasi ye moko lokola abota mama na mwasi ye moko donc la reine de la famille yaza reine na libota lokola aza la reine de la famille donc ba grand frère so ba lobby. Donc, à ce moment-là, ba caprice, soit qui n'a pas de qui m'a manqué, n'a n'inga coli face à la ba caprice. Nous avons ba caprice, wana, ba to ba si, ba caprice, ba papa, ba maman, ba grand frère, ba grande sœur, s'en fout. Ce moment, ba caprice, les rassures aux ana à moi na muké. Yo mto so comme nous maman bimba déjà. Oso kem bibana na yo c'est la bande ba caprice. N'a pas supporter ba caprice. Mto supporter ba caprice azate. Ba to ba supporter ba caprice, ne za ba parents.
baya ba supporter ba caprice ba leki soki ba leki baza mikie soki oleki oso koli oso bali okomi na yo libota nana ngo bazala pas supporter ba caprice na yo mutana oye makamo muto supporter ba caprice na yo azate ay ba mani tuna kena ngona ninga ba caprice na bota mama na mwasinga moko na kena ngona ninga ba caprice kaka kete botika nga ya na biso alobi tokutana na Saint-Denis nakutana na tango ba ni na banganda mobali no nakutana na ye na ba réunion ba association nakutana de gauche à droite donc mobali penzo yo moni bien tetika ngai baso so ba ndenge moko te bonga moko na wana zopsa nga moko pe ndenge na za boye ne na kaboni boye na mobali bato babaka ke na mabeti bakolo baka kinga na za il faut me pointer du doigt kinga na za mabe ta mususu ye pe na kabwana basi wana elobite ke kai muto za mabe basi wana pe bakokosa kaka mabe o azan zombo le soir nga fana sa nini je vais m'engager baya balobi OK y a pas de souci to skoli maboko engage-toi s'engager na yo de toutes les façons zo sobote ki ba no misato so balaki na yo s'engager y a pas de souci o te mobali pa ayena ndinga sérieux o moko sérieux ayebisa bi omoni ndenge za wana quand même na kova na oka bongo te de to zaboye il faut quand même na se présenter famille sa nini e bangai mais yaya o mukolo wana bane ko boya ayebisi vandisa bandeko no mususu pona mobali yako se présenter nga changa pa ngai na kovanda wana te présentation na bino etalinga été de toute façon moi je suis l'aîné de la famille na grand frère ou appelle na ba grand frère mususu donc ça le kola nga na zati bayano mususu ba ya mobali no menga pas question ye patalika ke asoli na ba ya mususu abina bangwa ya boy alingi te mengai boy apesika ba raison parce que il était déjà dedans avec les gens na kati bolingo se côté ke makasi mobala sa lamba ki bolingo côté ke tellement que a côté ke déjà na kati bandeko muso abi OK ya o alanda ya wana liboso mulingele ki makasi bandeko ya mwana fo la taka ba fitir ndena ba fitir ka boya na été fo ba fitir komi tungisa te tato azali tatouage au pesi lelo lobi ozui komi tungisa te tatouage na au pesi lelo lobi ozui tatouage sala nga mikolo ya kamuna fiture kaka fiture ba poche tu m'as beaucoup na poche kamuna fiture tatouage aka peme na nga ya avant d'ici baya mususu a convaincre baya mususu ba solena ya mukolo lobi. Je connais le monsieur. Na ko s'opposer na makambo ya bolingo na été soki ya libala na ye. Bino bande ko na ye boya mamoba de toute façon nga période dango na ozate je serai au Congo. Na ozate na date wana. Ya pas assez de sorte ka voyage na pas na Congo. Atiki bande ko mususu bayambi se meki na bango. Se meki aye. Ay maman tu na tout la mobali wana tolo ko mama alobita na zo kota. Mama pour moi de mon cœur, mais je dis mon gars, belle sans maquillage, Yebisa na mama itafa, nangate, itafa, na promote, itafa na promote, itafa sepela non na ponga mikolo na za ya na kozonga, voilà. Maman nitu na yebisio mama obi mikolo nzembo renya ki wana famille kokoko motobomoni pembenye nde motaganye macho yo elamba yango yo ay mama nitu tango nazo kota na fiança yango mama nakoteka la nzembo wana siko pona ngai nzembo wana mama nitu ndenge na oyemba ngo eza ba mbwakela ya ba ex no sote ya mobile nanga des gros bisous à toi ya mette nanga bata papa edo ya baka matiti la ngolaise kamata ba bisous matiti la ngolaise te fait de gros bisous. Maman Christine de Toulouse, il y a eu pas besoin de moi. Na bungisa na caméra.
Ma titi l'angolaise, la fille de ma mère, je te fais de gros bisous. Il y a Marie-Camille, madame la française, elle peut respecter nationalité à battre. Comment t'as bisous? Il y a Marie-Camille Nîmes. Je te fais de gros bisous. Eh? Abi maman ni tu pour nga ne na okota na nzembo wana ko. Donc, ne na okota na nzembo ye oyo pour nga na zoko. Na omona kaka baba o ba leka vangai. Ça no be explication mobile ndenge apesa kinga. Nazo mona kaka bango. Enyi na ngo sunga a. Abi maman ni tu nazo kota. Ye oyo, wana na okisa bolingo nanga ye oyo. Na lotaki yango na ndoto. Le sambo futi pengayo. Hey, Abi, wana so komi famille kokoko moto bomoni pembenyo nde moto aganye macho yo elamba yango yo. Hey, Abi, manitu onde lo lendo ngala salaki onde lo lendo na sala lo lendo moko mama na kende liboso na zonga sima. Nzebo ye oyo abi nzebo na ndiba bimisala kya okangati bolingo nanga ye oyo na lotaki yango na ndoto losambo efuti pengayo ye oyo kobombesili ye oyo atabambonge ye oyo abi siso place bambonge ye oyo kobombesili ye oyo atabambonge ye oyo elamba yango yo. Mama nitu talanga lolendo ye oyo kaka boy wana nde nazo sala ba ye oyo ko nazo mona ka ba yenyoso baleka na mona ka ba oyo nyoso tu baleka wana ngande la multi ko ngande ko final mwana suka aliaka mingi ngande final ya nyoso mwana suka ko aliaka mingi ngande final. Mama nitu présentation et salami. Si quand une présentation n'enge salamaki, n'enge famille nanga, grand frère, à bois qui assister, de son côté pareil. Ma propre frère naye. Bango pe baboya, babité, osa aventurier. Ba aventure le que tellement, to kenda na ba famille abatouté, ko se présenter. Non, ça suffit. Basi se présenter dans 3 familles. Babi 4e, c'est beaucoup trop tokinete, mais moi si aye ba quitter. Moi si pe ndenge zalaka ke moi si ba bombi onanu, bazo makiye yo esili mobile a kotiti, mobile aye ba sa ba kinzo fa be misa moi si. Tango abimi ata la famille boye, ba frère ya mobile ni amoni bango te, amoni ba cousin na ba sœur pour ba basi ba memana na bango wa, amoni ba sœur na ye, amoni ba cousin mobile. Mais les 2 grands frères paient bazate. Il pas talika monter metika ndindi. Les 2 grands frères bazate. Bon. Ba pesi biloko ndenge zala kaka tout ça boyina boy. Abi mama nitu. Nga muna dépensaki mbongo pona place ya koyambela libota. Ndenge zala ke bazo ko se présenter na sali nini? Na zui salle pona koyamba famille ya mobali. Tala kaka boyebi ke abi na maman toujours moko lobaka na émission ye muta rappeler nga abi maman toujours mo loba na émission lobi ke soki baye ko bala mwana bino ndenge boko yambela babokilo ekotikala na mito babokilo libela soki mukolo baye ko bala mwana bino eke boyambi babokilo malonga te oyo bokosala mbala sima bako considérer ngo lisute soki ya liboso ese baby ya mbala sima bako considérer te bako kanga kaka eloko liboso mbala liboso oyo boyambaki bango abi eloko wana etikala nga na mutu. Alors nasalaki nini nazwi salle nasalisi mambo ya décoration makambo nyonso po biso te tozoyamba na bimisi makambo nanga nyonso po ndenge tokoyamba babokilo bazala bien nakei bazala bien reçu bazala bien servi na bimisaki makambo nyonso tu nga moko. Nabi toutes les façons ezali ba nanga na misala nga moko plaisir famille mobile nanga soki baye bazala bien et tout. Abi mama ni tu na dépensaki mbongo oyo mobile apesaki nga infronté que o na participer non et le côté nga pela bina saka honneur à famille ko tozo ya mabango nga mna osani na sa makamu nyonso. Abi mama ni tu nyonso elekaki nango bien bato bale bameli bakei nga la déjà na ndako na nga na bana nanga nazongi na ndako mobile alobi bon le quoi déjà na se présenter famille essayé binga
na monitor ya kovanda na biso esika moko en attendant to banda ko préparer libala loko anga na za na studio na nga na tia mutu mwa futelaka studio na okende pe musala to travailler to sangisa mbongo mbaloyo ha ndenge na kobala yo ekozala na kati ya salle nalingi kutu ba jeter yango wana ngana ya awa to banda kovanda ensemble studio na nga na tia mutu afutelaka entre temps na oke musala to économiser to salibala moko ya kitoko bato bamona pe en tout cas André te abali moi ça oui c'est une bonne idée ya to vanda babandi ko vanda mobala se présenter ki ya babandi ko vanda babandi ovanda mbongo ekotaka na studio moi ça bi ngala moni mbongo ekotaka na studio wana na studio mobile na ye moto na studio a petit na yazo futa 400 €. Abi 400 € wana za studio malamu pesa ngai na bombaka mbongo wana ya studio comme ça tango bando bakisa mbongo musala nga pe nazo bakisa to sangisa to sa nini to bana ne basala ka to bana na ko arrêter salle to kende pe ko sala mambo service traiteur mobala lobi yo te omoni mbongo ne ko ta studio wana waza na kati wana za petit na ngai petit er moko ofuta po petit nga zana na doki te boye ki pe penza mongo studio te totala nde mongo ya musala po petit wana petit na ngai depuis na quartier nazo répéter ka nga se bokinga na lo langage se nazo répéter ka mo moto yebisinga abi petit na nga wana a petit na nga depuis bakine a petit moko bien a petit ya ba master na nga langage o mobala lobaki ndenge mo se expliquer ki nga pe na ye ko répéter aza petit ya ba master na nga ana dokite donc mbongo wana ko tshanga motema te parce que petit wana moko ko futa te tala kaka na dokite moi ça bi bon moto za dokite mo futa mais yo le baki bien ki wa to vanda pona mbongo wana de pona mambo libala o te lokola nga na osala na misaka mbongo musala mama nitu ndako nga mona zo futa kana banda ko futa ko lesa ndako ka nga moko nazo vanda na mobali eloko mo échanger te ki nazo vanda na mobali na komi ko tuna mobali mais tu vends déjà une année fiancé et ça a déjà une année n'enge koki boye l'état to pesa ba dot to sala mariage abi mama ni tu mobali pe nazo vanda na kati ya ndako mama weekend nyoso libanda kaka ndenge ya na ngai pesa kinga ke ye to kutana kana banganda Saint-Denis mama weekend nyoso libanda sera bimi samedi à 16h à 5h du matin abimi na 14h à 5h na vandi si mobali na mobali ata yo moko nga azana bana na linga kina zo mobali moko kozala pe papa ya bana na ngai ko participer na éducation ya bana na ngai sikoyo yo mutu mobimba soko ke samedi ozonga 5h du matin ozonga 6h du matin et pas yo meli moi ewaka siko éducation ni nga na kopesa na bana na kopesa bana na éducation nini mobala lobi na moni nde tozaboye na mesana ki via kozala nga moko vike na mesana ki via kozala nga moko ezana no mwa pasi po na banda kosala nini na banda foma ko vanda ba weekend voilà mi kere la yaka na banda ko foma na ofani o mati na pema o ngoya o bon abiki yeyo bomoni mi kere bo lukio trop abeli omoni na kondi eso mo mi kere abeli surtout ye jena bien alukio ko lukakutu nani na la mienne mama jena bien alukio mo était mama jena komi bien pour moi pas luka ki lobi na komi bien zamba bate okondi makasi mi kere manga bandeko akondi ko mwana ngai akiti ukiatika na yeye okondi dana na kondi ba mwana mikuwa te voilà pour moni miker yewana na 5 biloni bomona miker yewana ye alobi omoni ke temps ebele na vaninga moko siko pour se discipliner to bando vanda ke na bimate ça viendra avec le temps
Et mais pour le moment, si tu as moi liberté, oyo, il y a moi qui bima, na bima, na okane na obima, malembe na botika. Moi, ça a une année, tu vas n'enda komoko, abim 50 centimes, deuxième année. Mais non, bana ba vandi singai. Bana ba lobi mais maman, tonton, tous les week-ends à libanda, tonton, nyoso boswanaka. Biso toyoka bino ton boswanaka. Tozura tu te plains tout le temps. Aux autres se plaindre et puis tonton, il aime trop inviter les gens à la maison. Tonton, il aime trop la boisson. Nous, ça nous dérange, maman. Qui connaît tout. Bana ba vandi si maman. Babi non. Vina on a tonton, ils ont arrangé bisoté. Ils ont dérangé biso. Nyonso boswanaka toyoka bino de boswanaka. Ils ont arrangé bisoté maman. Obiso ki biso ke oza yo mokona biso. Malamu oza na mutu, wakoza lokwa papa, mutu oyo abanda ko aider yo. To mona ki eza normal, o refaire vie na yo, oza la quand même na mutu to boyela ki ote. To accepter ki tonton aya même ko vanda na ndako ndeko senga ki biso, to accepter ki nyo surtout wana. Mon retour, tonton za respectuer te. Makamu tonton zo sala, biso to osepela na ngote. Alobi na simba mutu. Ba suki super wana te bana na ngai. Bana nanga basuki pe wana te ya mukolo muta bengi grand frère nanga oya boya kakoya na fiançailles grand frère alinga kate vi nanga na tata oyo ba expliquer grand frère biso toza bien te na ndako kuna na tonton o mama ya na ndako tonton o musani ka bimaka tous les week-ends ali banda mama basona ka tout le temps toza leste soka zana ndako ba dimanche topé maté abengisa ba camarade na ndako koma lokola bar kolia na komela biso za ko arranger biso te elle nous fait la honte notre maman ya mobala lobi voilà tango yango ekoki ya mobala ya tina ndako pa leki na ye akuta leki na mobali pe bavandi abina ko bengo na pembe te na koloba na misu ya mobali abisi mobali abi omoninga tokuta na kolopa tokuta naka na yebisa kile kinanga ke yo oza mobali okoyi kozwa ete ana bana na ndako o mérite le kinanga ete mais le quoi tsenga ke na tika ya sala vie na ye za vie na ye mukolo makama présentation abino mona kinga omona yenga te je n'ai pas voulu me mêler dans vos bêtises mais lelo oyo bana ba pesi rapport. Comment est-ce que ça se comporter? Ba côté na soto tambolaka. La plupart tokuta na kanangati. Tokuta na to tokuta na ate. Na mona kuta na mona côté. Na lo banyo soto aw. Okoloba ke na mobali pourquoi na ko benga te na mopanzi te non. Na koko lingate via ba neveu na ngana ba nièce na nga ebeba pona yo. Voilà la ngana yebiso na misu ya ye mwasi na yo. Na sisi koloba na kei. Ale mwasi pe kotika la tikala ki omoni ya na nga kuta linga kite nga na sai ka matata na convaincre bande ko nga mususu tala sikoyo to vandi na yo situation banda pe libala ngo 2 ans yango depuis to sala fiançailles 2 ans mbongo pe alobaki mbongo bande uta na studio mbongo pe emona na ate mbongo pe mobala kenda musala emona na kapeka te donc mobala profita ki kaka aya ko vanda na mwasi mwasa la melaka ye mwasa sokipaka na ye akosi akanye misu na nini na fiançailles pourquoi biso bas to linga libala to linga fiançailles ba fiancé nga basalinga boy sali boy mais na kati ndako za malheureuse maman ni tunazala ki nanga malheureuse na vandi na komokanisa ye oyo elamba yango na komokanisa so tu wana maman ni to na lobi mama yo kasi ko ya munene pona sisa ko yebisa yo mutu na vandi ne na ndako mutu ya boti deja bana 8 na ba mama 8 na ne na ndako mama nito azemi siso libanda mama la vanda boy na moni ring téléphone atala buba futa bébé ke mwana bota minabi papa la kisa na tala fiancé yo toza na yo na ndako oza deja na bana ok ko botisa liso ki mama ni tumende tata na botisa remplissez la terre ayebi ko remplir la terre papa na botisa
Maman Eliane. Nathalie Ngabi. Tozano ke ko boti se yo muto so boti ba na tata. Na yebisa en tout cas. O boti ba na mama. En tout cas lelo esimba so te ma papa. Bima na ndako nanga. Bima na ndako nanga kende na lembi. 2 ans to vandi na mobali mais 2 ans moko ya galère. Et voilà maman tu na ko yebisa yo. Musuto zaka mutu makasi na matière ya bolingo to ngaka conseil te. Mais talanga sikoyo. Tokabwani akei avant d'y péter akeli susu confiance lisu quelque part à tenga bakite o eleki nga mona luki moi siwana na ebise mama talanga na ebiso ye talanga ito sali 2 ans na fiancé avant na ndaku nanga na lobi tout na expliquer moi na mosala nyonso oyo kotika esima etali bango mona sene na expliquer mama mo mbala na lenga mbongo. Mama lenga mbongo. Tokome ko sepepe pona libala mama. Natikala na ba whisky na ndako. Natikala na ba champagne. Natikala na ba marula. Natikala na ba muscador. Ngana mino beleki bolo. Kwa ngala za mwasi mwasa za toujours maele. Na banda ko somba biloko na bombaka. Pona nini pona libala. Na koma ki ko somba masanga. Na bina se préparer muke pona libala ko libala pe ko karate libala pe e ko kite. Donne na za aw. Masanga na za na ngona ndako. Nazana masanga na ndako mama nitu ona somba ki pona ba de préparer les balles ya ngwana bandeko tango bato bazona ba masona bango boye ezaka ka pona ba oyo nani bo mipesi na ba makamusu te boza mayele abisko so n'est pas bana nanga banda na kabwana na papa ya bana na boya makambo kotsa mobile na ndako pona éducation ya bana na boya ki mais tango nazoki tata oyo je me suis dit que lokola bota na basi bala pe bango te ngana sala nini nandi maekaka on ne sait jamais muto a changeaka nzoka nda bosa na nyoka longa yemba nzete soki etenga mwa ete bonga nyoka longa yemba nzoto soki etenga ma ebonga alisute nzete ko tengama ebonga alisute soki esekole cheboy esili ezonga so tout droite. Et zonga kalisi tout droite abosa na kinze monyoka longo alors maman ni to wana bengo pona episa yo ya unga pe na ko transmettre bino bato bo talanga soko moni mobali moko azala na basi na basi ko kanisa teke yo muto ko silise mobulu ela kiske yeti mutili wana ye akozala ka mobulu ta musa salama po azala na mosi na ndako te soko moni mobali azala na basi yeba ke tili wana ye et pas na otenda ko changer ce qui 8 9 10 11 12 baleka avant yo et pas na onda ko changer jamais a ko changer te a kozala kaka ndenge wana papa ya ebisi mo sitani habité au moins le kwa ba novanda ngamo na vandinga mota mulai na soko kana nu teke ba weekend nazara na ndako pesa nga temps na ko se corriger malem na ba novanda mais c'était plus fort que lui c'était plus fort. Voilà. Merci d'abonner sur tout le maman il est à nit. Au pour disposer de temps nous pour nous la maman il est à nit. Oza amateur koyoka ayoka ba bela mona mutu wa mufa ba téléja. Oza amateur koyoka ayoka. Mami chérie comment tu vas bisous, je te fais des gros bisous. Notre infirmière, moi j'ai qui aussi là pour ba bisous na yangwana. Maman secrétaire Adeline Gafleto aussi je te fais des gros bisous na bino surtout. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzamba kalusa kumuna. Nzamba nibeshene bana betu. Bon ska nena lobibo bosa na te. Ozana posa. Ozana posa tata se la robe future. Eza pena ka poche nango. Yango ala pena boa kani nanga. Omo tata ko ka nani ko. Tata zo boa kanga na ebisi yo. Donc voilà, c'est un peu ça. Tatozo bois quand même au saranate. Voilà. Non, c'est pas ça tatouage. Bakliya ba obenga monétaire. Ba be personne nga ko benga nga moko. Donc voilà ce qu'on lit tatouage c'est pelisa yo était yango yo. Ko hésiter to benga maman il y a nit. Bonne journée, bye bye. Nakemusala.